Biso na biso kaka, hein, résistance, oye. Hmm? David Balume, jambo kaka yangu, gurigi, hein? Jambo, ingeta, ingeta, hein? Nakama mbwa, René, hein? Oh, pourquoi na luba kombono mabe? Na mukamba René. Bote papa René, mukamba, boni bino kuna. Joël Maregeko, ma petite cousine, mouah, 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 plein de bisous. I will call you tonight, honey. Who else is here? Let's see. Banani yango susu bazalia. Tozolo ba makamba Congo. Mikolo kaka Congo, Parce que omoni biso ba tozana mayele ya bomoto, Biso ba tozana mayele ya bomoto, to yebike mbamboko tozalia eza mboka na biso te, je vais dire bonjour à Mbuta Albert. Mbuta Albert, comment il s'appelle encore? Mbuta Albert Kisukidi. Mbote papa Albert. Bon, mbote na bino nyonso bandeko. Omoni, biso il faut toyaka awa to sololaka makambo ya Congo. Parce que Congo nde mboka oya biso. Omoni, lelo lisusu nafandi bwe kaka bwe na internet bwe na moni lisusu mwana moko ya noir awa na Amerique. Ndenge police azui mwana batu ya noir abambie na mabele mwana ngia buka na kingo mbanga epasukie. Kaka boye, mwana ya batu azaki bazenja basi bakangia azaki na police station. Mwana ya batu ya jeune policier basi bakangie deja maboko mwana fandi na ye kaka boye policier ke iso ke bandiko tuna yeso kinini mwana na soka répondre ite policier akangi na otila bino video wana awa esalinga motema pasi moete policier wana akangi mwana wana na mutu ya noir abambie na se pa mwana mâchoire nyonso epasuki tala makila na se ngabi yango bamboka oyo tozali koya pendeza bamboka dangereux pona bana ya batu mwindo bino boza kokanisa bana bino baza kolia ba fromage baza kolia ba salade bozo kanisa ke botikela bana bino héritage Amérique wibo kanisa botikela bana bino héritage ya bapoto toki me pa ina biso te po na toya ko bandela liti mususu awa ya Black Lives Matter bandeko les gens qui sont intelligents et surtout vous les parents vous devez réfléchir à ça. Ne croyez pas ce qui est en train d'arriver aux d'autres enfants noirs, ça ne va pas vous arriver. Ça va vous arriver parce que ça nous arrive déjà. Bana biso nyonso ya ba Congolais combien na Europe baza na prison. Bana biso combien ba Congolais na ba poto en Amérique eskanga na fandi baza na prison déjà. Le système ici n'est pas fait pour l'homme noir. Système ya poto n'est pas fait pour l'homme noir. Omoni biso nenge to bengra banyamulenge pa na biso. Nenge bango pe bamona ka biso. Boko bana ko peta na patana te ko kanisa ke o boko yana bamboka batu ba ko traiter bino nenge moko jamais. La même façon nous sommes en train de voir les banyamulenge chez nous. Nenge bango pe bamona ka biso. Ça veut dire bana na bino bakozalaka jamais ba premier citizen na bamboka oyo. Bakozalaka jamais na place ya ba premier citizen. La plupart de vous, vous êtes dans quand il y a denial. Bozana quand il y a déni, kokanisa ke okay, yo loko la uta ki Afrique, opesa ki mwana na yo éducation ya malamu, mais bana na bino na bozo pesa éducation ya malamu. Lobi bakobala banani. C'est ça la véritable question. Parce que toi tu peux te dire que tu as éduqué bien ton enfant. Ton enfant là que tu as éduqué va évoluer dans cette société. Ton enfant là, il va se marier avec qui? Parce que mutu oyo mwana akobala na yo wana yondo éduka ki était. Yondo edika kiete, tu ne sais pas mutu wana mwana na yake ndeko bala na ye bakobota bana ya ndenge nini po ba edike bango ndenge nini. Ça veut dire que c'est yo soko oza sûr que yo edika ki mwana o bien. C'est bon, mais génération ya bana na yo ko ya na mboka oyo na mboka bapote ko sala ndenge nini. Parce que tu n'es pas au contrôle avec qui tes enfants vont se coupler pour faire des enfants demain. Bana na bino bakokoma pe kaka kotambolaka lokola ba esclave ya kala bayibi bamboka na bangote. Black Lives Matter. Et comme j'ai horreur de cette histoire de Black Lives Matter. Ba noir américain bango moko na bamboka oyo baza koloba bayebi balobi ba noir américain bango moko bakabi c'est difficile d'élever les enfants dans un système qui n'est pas fait pour eux. Le système ici na bapoto ce n'est pas fait pour les noirs. Le racisme est systématique. Boko bundisa yango te c'est comme ça. Bango bayebi ke ba eza bamboka na bango bamboka bakoko na bango boko bundisa yango jamais. Yango mona ngana bundela ka Kongo ti lelo parce que na yebi ke awa na kotika la jamais kozala jamais equal, na kozala ka jamais equal, kozala jamais égal. OK? C'est ça que moi j'essaie un peu à vous faire réfléchir parce que batu mingi bokomi kozala soki bokomi awa bokomi na bolembu wana bokomi kokansaka biso tosi tokomaki bana biso bazo profiter na ba école bana biso bazo profiter na système de santé bana biso mais regardez le système noir système oui bozo ko profiter mais kokansate bozo profiter kaka pamba le système est déjà fait
est déjà fait pour faire échouer les noirs. Boko kendaka musika te, boko salaka eloko moko te. Boko ya boko sepela bako tipino ba système ya koliaka ba manguya, so baba na kabelaka bino, mais vous allez rester comme ça de génération en génération, nakati ba vie à miséricorde comme ça. Allez en Europe, regardez comment les enfants des Congolais traînent comme ça, comme des bandits, des voyous. Bakoma kaka, ah, nous les noirs, vous savez, hein, monsieur, na ba mususu kutu basoki bakokite bakomi kokota ba rap, bakomi kosala ba rap, parce que révolte na bango eza na kati ya ba rap. Tant parce que vous faites croire à ces enfants qu'ils sont européens, ils sont belges, ils sont français, français mwindo azalaka wapi. Hein? Tant wakein akomi na musala obia komi na environnement ya baninga na ye bakomi ko faire comprendre que azali français tazali mutu mwindo, mwana komi azu dépression, akomi frustré. A comme frustration de moi expliquer aux parents africains parce que les parents africains sont tellement déconnectés dans ma vie. Moi na ba comme ba rapper. Vous savez nous ici quoi. Rap motherfucker, chika ba comme ko rapper. Chika motherfucker. Bana yango bolingo tika confusion yango. Po azo kolia milk. Vous pensez c'est tout ce qui fait un enfant? Manger et boire, c'est tout ce qui fait un enfant? Un enfant est aussi psychologique. Vous avez vos enfants ici qui sont en train de manger seulement, mais psychologiquement, ce sont des enfants dérangés. Ce sont des enfants dérangés. Ok? Yango na bundisaka Congo, toke nano, tozonga epai na biso na Congo. Chez mutu munyoso azalaka bien na mboka epai na bango. C'est la même chose loko ba keko kabayo epai ya tante, epai ya oncle, okozalaka jamais à l'aise kuna. Okolia mokolo ba ne batondi. Yondo obando sala musala nyonso kuna. Soko sali foti na yo kozalaka toujours ya mabe koleka ya bana ya ndaku. C'est comme ça, c'est la même philosophie. Ok? Yango to bundelaka Congo, to bundela Congo to kende kuna parce que to yebi nanu barasine na biso. Yo bana na yo ba yebi nanu barasine na bango parce que la plupart de vous bokanza poto ya bino, vos enfants vont vous blâmer bako maudire babibembe na bino baba koko na biso maudit mon ancêtre qui est venu ici, qui nous a jamais montré si chez nous, atika jamais ko l'accepter pas na biso na Congo, to komi ko kende su ko zongela ko sala ba DNA poto yeba epa ina biso. Ils vont vous maudire parce que vous n'êtes pas les esclaves. Pour les esclaves, ça se comprend. Que ba esclave ba yaki ba yebi esclave ba utaka lisusu te. Mais bino, boko expliquer bana bakoko na bino nini. Bako maudire bino na kata bibembe na bino. Hein? Il faut ça l'effort. Bon, quand ça te tombunde la Congo pour rien. No tombunde la Congo te pour rien. Anyway, wana zalai kaka, kosola na bino toyokana. Pona utu komona video moko ya black, ya mwana moko ya mutu mwindu ba beti ba bambie na se, ça m'a fait tellement mal parce que ngana yibi makambo ya ba Black Lives Matter oyo. Ça m'a tellement fait mal. Comment on a mwana mutu mwindu parce que mwana na mutu mwindu aza mwana biso. D'abord, vous savez que la plupart des noirs américains qui sont amenés en Europe en esclavage, 40% sont venus du Congo. 40% sont venus du Congo. Donc lorsque je vois que nabapoto asitu na Amérique baza konyoko la mutu mwindu na mona kandre penda e congolais penda utiko ya. C'est comme ça que moi je sens. Na yo apena de bazo konyoko la nde congolais parce que ba congolais 40% ba congolais nde ba ya na esclavagisme. Combien de noirs j'ai vu ici aux États-Unis? Oh, you are from Congo? Ah, basali kinga idiene nazali from Congo. Omuna mutu ayambinga penda kanginga na nzoto donc azoko linga susu kotika ngati. Po amoninga penda nge ser na ye penza ser na ye. I am my ancestors, they must have been from Congo. Nasaki DNA like saki nazali from Congo. 40%, mes chers amis, ne vous détrompez-vous. 40% des gens qui sont arrivés aux Amériques, ils sont venus du bassin du Congo. Nakati ya Congo, Congo ya Kala, ezaki Congo ya Empire Congo. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Car 400 ans, ils ont mingité, mes chers amis. 400 ans, ils ont mingité. Ce sont nos frères. Donc, moi, je suis aux Amériques, lorsque na mona ba beti mutu mwindu, ou bien ba traiter mutu mwindu mabe, et ça la anga pasi makasi. Yango na continue ko éveiller conscience, to lité, batu na biso to tikale pa ina biso kuna. Même vous qui sont en Afrique là-bas, vous nous enviez ici. Nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas à l'aise dans les pays des autres. On nous donne le travail que personne ne veut travailler ici. Mutu mwindu akoza na ba diplôme, nyonso aligi koza na ba diplôme na kati bamboka oyo. Mais tu vas voir, on va donner le travail là, les blancs qui n'est même pas qualifiés. On lui donne le travail, toi on te donne pas le travail. Tala ba papa na biso nyonso ba congolais awa na kati Amérique. Misala nini malonga basalaka. Et le côté, ba kenda ba classe batanga bazali qualifié, basalaka eloko moko malonga te. Parce que, ce qui est clair est que, nandako ya mutu mususu, avant yo lia, bana kolonda il faut batonda. C'est normal.
Américain ko pesa yo musala te bana na ye batikale bazangi musala. C'est normal. Hein? Ezanti biso na Congo. Toko soki tozaki na batu baza ba responsable. C'est le Congolais qui doit d'abord avoir le travail avant wana ko pesa ba étranger musala. C'est tellement normal. So, si vous voulez vivre dans les pays des autres comme des second citizens, vous êtes content comme ça? Moi, vraiment, je ne suis pas content. Nazaka nanga contenté. So, kezaka te makambo kayo na bundela kaba, na bundisa kaba politicien. Nazonga nanga Congo kala. Nazonga nanga Congo kala. Parce que moi, je n'aime pas l'Amérique. Nalingaka potote. Nalingaka vraiment potote. C'est comme ça, un peu. Bon, anyway, to continue au bundisa. Peut-être makambo ko chanjaka, na ko kangabisaka na ko ya. Ba Congolais, boza na Congo. Ne vous inquiétez pas. Poto awa, eza enfer. Ne venez pas ici. Battez-vous pour chez vous. Mutute atonga poto mutatonga ngo bamindele bango moko na détermination na bango. OK? Bango pe bazalaka wa poto neti ya rouge loko lezaka na Kasai na Mbujimai. Ou bien na ba walungu kuna ba poto rouge. Et aussi ils étaient comme ça, mais ils ont construit leur propre pays. Ils vont pas les construire parce que biso to ya ko enjoy. Non. Biso peso to construire Congo to kolinga te mutu mususu aya ko enjoy ko leka biso. C'est comme ça qu'un peuple évolue. OK? C'est un peu ça. Donc, vous qui sont en Afrique là, n'enviez pas les gens qui sont en Europe. Bako sa kabino na ba photo. Ce sont les gens dépressifs. Toza na ba dépression na bandako. Hein? Nous sommes les gens dépressifs. Toza na ba dépression, toza na ba problème. Tala ebele. So to bimi wana to tie make-up, to kamiki kaba make-up, to bandiko kangela bino ba photo. Na telemi na Maison Blanche. Na telemi. Rien. Détrompez-vous. Nous ne sommes pas heureux ici. On nous aime pas ici. Tofanda kaka ya keba, osala mbeba te bako bengana yo, osala boite bako bengana yo, toujours. Mais Américain osala onyo salingina na ko bengana ye, ezamboka na ina na ko bengana ye. Mais yo so kosa étranger, il faut fanda kana keba. Tous les jours ozo fanda na keba. Non. Qui veut habiter comme ça, mikolonyo so na keba? Hell to the no. Isa lokola enfer, isa lokola jail. Bende ko ba bolingo bobi kende ko na biso syndicat de kolo uti ko kufa, OK? Paix à son âme. OK? Bon, moi, je n'ai jamais été vraiment fan ya syndicat, mais il a fait sa lutte, comme il a compris. J'ai dit toujours, mutu, il faut ça la lutte, na ye na ndenge azali ko comprendre rango. Congolais nyoso o ya ye na pierre na ye, aye ko contribuer ngo na ndenge na ye. Et vraiment, bon, salut, OK? Mais Dokolo a outi kokufa. Seulement, il y a faire bido comprendre na liwa Dokolo oyo. Les Congolais, vous devez commencer à réfléchir. Parce que la plupart de vous, vous avez peur de la mort, OK? So qui ba mingi bokota lutte ba mingi bobuni saka ba Rwandais te parce que bobanga aliwa, OK? Moi, je n'ai pas peur de la mort. Non, moi, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je connais que la mort, it's a cycle of life, comme on dit, hein? Donc, nous sommes nés pour mourir. Tolinga ngote, nous sommes nés pour mourir. Ponga na yebi bongo. Na yebi ke tobota mapoto kufa. OK? Na bota matepo na zalaka na bana ko banga liwa, na bana ko sambela ka nzambe, salisa nga tapa nzambe tala maladie oyeye, salisa nga nzambe. Non, moi je ne suis pas dans ces histoires. Non. Et moi si je suis malade, je dis seulement que sa volonté soit faite. Parce que nga mon ami créa kité. Oya créa kinga yenda yibi mukoni na kokufa. Ata na bandiko lela na bandiko sambela nzambe, sala nabika. Soke zalaki mukolo nanga ye andilinga kibongo. Na kukufa nanga kaka, OK? Donc ngana banga kaliwate pona ebike to salama poto kufa. We are born to die, OK? Siko bino batu bobanga kubundisa ba Rwandais, soit disant boko kufa. Ya. Sindika ando bundisa ba Rwandais, ando bundisa ba Rwandais te me sindika akufi Parce que ba mingi ne botindela nga ba message anengwana keba ba Rwandais bakoboma yo masawa tika koloba makambo ba Rwandais na esa bino ke liwa ekipaka na ngote yaya soki to kufa ba révolutionnaire vomi na kufa révolutionnaire ke naka no kufa liwa bozoba nga masawa vraiment bon na yebite na okufa kana ka ndenge nini soki na kufi na malaria ndo nzambe na linga ki mais j'ai contribué quand même ma part na ki ko sala face na ba Rwandais ou bien na ko sala face na ba binemi ba Congolais na ki ko la musa éveil conscience ya peuple soki na kufi na malaria usana ngo lokote mais kaka boye na bundaka te lokote na kufa na malaria awane za buzoba wana penda pour l'instant pour moi je pense que ça buzoba parce que toi na kati ya pays meurtrier toi na kati ya pays eza na invasion toi na kati ya pays o ezali na kati ya guerre na ko kufa na malaria te quand même so na kufa na malaria gloire à Dieu mais vaut mieux na kufa na kati ya révolution que na kufa na malaria non na ko kufa debout nazo solo la boy base nazo ko finga oui ata soki naza maladi na mbeta hôpital boye na ko banda osala ba live oui soki docteur asinga nanga yaya otikala kaka na 2 jours parce que motema penel ngi okufa nako sala live na ndo sala no live ti na dernière breath nanga na osala live oui au moins nako ka oloba lisusu te
na ozala mbeta hôpital bo naza kolo bon au moins que Congo ezala libéré hein ce Congo c'est libéré c'est bon na wana na fandi calme de toute façon to fanda ka calme parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ces pays là OK mais ngai na kokufa kate oh kufi kaka boyoke yo kufi non na kokufa ka naza koloba nazo sabino boba yaya tala kaka ba bisinga ba itikali ba un mois hein donc ba un mois etikali tala il faut boye oui parce que loko moko te pekisa na ngoliwa OK donc dokolo akufi dekolo azali na obunisa ba Rwanda te me akufi bomoni ke dekolo akufi vomi ko bunisa kana ba Rwanda comme ça ke ndokufa kana yo kaka nengo okufa oui siko ke okufa boye obundisi Rwanda te obundisi occupation te obundisi eloko te okufa ka ofele wana za okufa ofele pour moi penza ko bisa bino vérité eza okufa ofele eza okufa ofele eza na batu bando komelanga kala oh dada keba okufa ba Rwanda bakoboma yo parmi batu bakomelanga makambo ndenge wana 4 na isa kabino toujours 4 ngamoko na masawa na yebi na konta bakufa kaka boy na ba crise cardiaque bakufa na ba maladie mususu akufa na ba insécurité kaka boy bakotele na bandako babetie masasi pupu papa ya kufi alors que bango bando kebisanga ke ba Rwanda ba obomanga siko bango bakufa na buzoba bakufa ka boy basala révolution te babundisa moto te bakufa bosiko bakufi ndenge nini c'était seulement pour vous dire que tokokufa kana biso kaka po bao bundisa ba Rwanda te baokufa bosiko vous mettez bundisa kaka ba Rwanda ka mbala moko soki pe tokufa ka mbala moko bomoni te ezeka na esprit wana bozwa boule parce que olingo obundisa Rwanda te okokufa na yo kaka OK okokufa te na lisasi okokufa te na nini okokufa kaka donc vaut mieux to banda la révolution to libérer mboka comme ça to kufa kaka mbala moko so to kufi après to kufi mboka ezaka nango libérer mais kobanga ka bato wana bakosala bato mabe e bongo baza kokufa lelo combien de Congolais lelo bakufi na Congo na ba hôpital basali eloko te babunisa ki Rwanda babunisa Rwanda te combien de Congolais lelo bakufi na bakufi kaka boy babunisa ki Rwanda babunisa Rwanda te bosiko bakufi ndengeni siko bobanga okufela ni One est entre parenthèses. Je voulais seulement vous faire comprendre que la mort est la mort. Que nous le voulions ou pas, nous allons mourir. OK? OK. Donc, bobanga ko bundisa libération te pona ko bao bakoya ko boma biso. Non, il y a des gens qui sont en train de mourir qui n'ont pas qui babundisa ki ba Rwanda te, ba confronta ki ba Rwanda te, mais bakufi na bango. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Bayaya bande kona ba leki. Nyakeru pardon parce que namoni ba petite sœur mususu ya ba este kuna même ba komi ba masolo ngamo ko na kende na page moko kuna na seki petite sœur moko ya mushi ya komi boy alobi Nyakeru na Nyarugabo est-ce que baza ba ndekote parce que talakaka soki Nyakeru est-ce que okiko yebisa frère na yo Nyarugabo atika ko intimider biso ba Congolais Nyakeru ba petite sœur na yo ba mushi bakomi ko tuna soki yo na Nyarugabo boza bande côté Nyakeru ngana ko défendre yo te na ko jamais ko défendre yo kende ko senga ba ikayonk parce que kala mingi te bakotia bakongole bakolamba yo bakotia na feu kende ko senga ba ikayonk na ba dani bokombe ba banda ko défendre yo parce que batuni boy yo na ndeko na yo Nyarugabo yo Nyakeru na Nyarugabo Nyakeru frère na yo est-ce que boza ba frère te yebisa Nyarugabo frère na yo atika ko intimider biso ngape na ke kuna na page wana ngape na ke na nga commenter ngana lobi petite sœur tu peux avoir raison parce que na guerre tozana ngo sikoyo celui qui n'est pas avec nous et avec eux ça c'est la vérité des choses yaya mikolo oyo il faut qu'on choisir quand si tu n'es pas avec nous tu es avec les autres c'est comme ça ozala ekolo nini ozala je ne sais pas quoi ozala congolais à ekolo nini si tu n'es pas avec nous tu es avec eux c'est comme ça baonyo so bokangi ba minoko na bino boza koloba te Nyakeru namoni obimisi video moko boye kuna oza ko sala ke Nyakeru cette femme non moi so anaza non basi yo baza ba hypocrite baza non Nyakeru abimisi video semeno abimisi video soki na asbel na yewana soki plus forte abimisi video azana album ya basi ya ba congolaise soit disant basala ba lutte qui ont contribué qui ont participé dans le développement ya développement ni ozokoloba Congo wana ça développé tu parles de quoi développement lutte et tout
Qui sont les femmes congolaises qui ont lutté, à part ya kala oyo toyoka kaba kimpa vita, qui sont les femmes aujourd'hui qui peut s'élever, qui peut dire, à part Eva Bazaiba. Ok? Boni buzoba boye koyo Nyakeru, boni buzoba boye. Obimisi album, otieba, nakanisi, vidéo nanga ya weekend passé. Vidéo nanga weekend passé na lobaki nakata vidéo nanga parce que Nyakeru aya otala ba vidéo nanga. Na lobaki ke j'avais recommandé à Nyakeru d'aller visiter les femmes des autres. Na recommanda ki ngala bide Nyakeru kende ko benga mwasi ya Bemba, benga mwasi ya Katumbi, benga mwasi ya Martin Fayulu. Elle-même elle connaissait qu'elle m'avait répondu. Ok? Na lobaki na ko yebisa binote yemoko momususu. Soki makambo na lobi eza lokuta, yemoko aya ko répondre à lobaki masa wa kosi ngana tutikala jamais kozala na conversation wana. Ok? Mais comme elle-même elle m'avait répondu, elle-même aya ko yebisa bino makambo répondre kingai. Batu na ye Nyakeru ba moni vidéo wana ndenge na lobi. Ba bimi noki baki ko sa ya album ya bana basi. Ba misele album Kolobakeo, elle soutient les idées des femmes qui ont lutté, qui se sont battues dans ces pays. Les femmes congolaises se sont battues, vous parlez de quoi? Qui se sont battues dans ces pays? Na moni na album wana otiepe comment na nani? Otiepe Olive Lembe. Nyakeru, boni buzo baboyeko. Nyakeru fana na ndaku, ok? Fana na ndaku. Moi, je t'avais déjà dit. Nyakeru, fana na ndaku, tika espace oyo. Parce que maka mususu toya oloba weza malamu te. Vous comprenez? Bosa ko pousser biso au bout, ok? Toi, tu ne peux pas faire l'hypocrisie d'aimer Olive Lembe. Tu sais, tu ne peux pas faire cette hypocrisie d'aimer Olive Lembe. Tu sais de quoi je parle. Ok? Tu ne peux pas faire cette hypocrisie d'aimer Olive Lembe. Parce que tu ne l'aimes pas. Prochainement, soki na moni oyo ko sala buzoba ya Olive Lembe, na koya ko yebisa ba Congolais makambu ya yo na Olive Lembe. Ok? Ok? Donc fananye, yo na sina yebisa ki okay, nazana nuko sauver yo parce que omoni ba biloko mususu ba carte mususu za ba carte ya suka. Ok? Ba carte ya suka tant to nyataka bino pena na kingo, to nyati bino pena bien. Tika ko sala sembla ki otie photo ya Olive Lembe na kati album, otala ngo ba filmer, olinga ko kosa ba Congolais ke ozana souci ya basi ya ba Congolaise. Tu n'as pas les soucis des femmes congolaises. Tu es en train de faire ce qu'on appelle en anglais image control. Ok? Image control parce que ngana lobaki ke yo na pesa ka yo conseil ok ndoko kuta na basi mususu oboya. Ok? Maintenant, tu veux faire image control. Image control, ça veut dire que ozana souci ya basi ya ba Congolaise. Non, ozana souci na bangote. Fanda calme. So ozana souci ya basi ya ba Congolaise, nde okenda kotala makambo ya basi ya ba femme violée, toyeba makambo wana kenda kandenge nini. Toke ndoko funda ngona oni. So kozaki na souci ya basi ya ba Congolaise, olingaki oyebisa mobali na yo. Yende afandeli lelo rapport mapping. Ok? Parce que l'État congolais doit s'impliquer dans rapport mapping pour ebima et punir ba oyo ba sali basi ya ba Congolaise mabe. Si aujourd'hui le rapport mapping n'est pas encore en application, c'est parce que le gouvernement congolais est assis sur l'histoire. Ok? Donc il ne va pas venir nous mentir avec des histoires bidons. Nous sommes allés parler de Minembwe, aux album, il y a ba photo, oh, la femme congolaise qui a lutté. Toi, tu connais quoi de lutte, toi? Une méchante, une malhonnête. Une malhonnête comme toi, nani, Nyakeru, keba na yo, fana na sela melaka mobali no ba fufu wana minene wana mesana kolia ba fufu, tondisa ye ba fufu ebele, continue kolia ça y est comme ça kala mingi tazwa crise cardiaque la kufa. Regarde-moi ça là. Nyakeru, fana nye makambi ya Kongo etali yote. Parce que si tu veux venir nous énerver ici, nous allons aussi t'énerver. Et nous allons t'exposer. Pour t'exposer, c'est très facile parce que nous avons beaucoup de choses pour t'exposer. Et si tu exposer, on est aux alabienté. Nous voulons respecter la femme congolaise. Mais vous nous donnez pas cette chance de respecter la femme congolaise. Parce que vous nous mettez dans un état de nous défendre. Et nous défendre, nous n'avons pas de choix. Nous allons vous exposer. Si tu exposer, auto respectera. Nous voulons nous respecter vraiment. Nous voulons nous respecter entre nous. Mais si vous ne nous respectez pas, vous voulez nous blaguer avec les émotions des gens comme ça, vous pensez que nous allons vous laisser tranquille? Nous n'allons pas vous laisser tranquille. Tranquillité. Ok? Donc, Denis Nyakeru, fanda calme.
tozana ba problème ete sikoyo bataela basi nini ya Congo ba contribuer na eloko nini basi ya Congo ba contribuer na eloko moko te depuis ba indépendance eloko moko te mutu azali ko bunda kaka sikoyo na front ezali Eva Bazaiba vous le reste il y a rien du tout bofanda calme ok bofanda calme il y a rien depuis ba Kimpa Vita ba Mugenyi na histoire ya kala o basi ba bundisa ka ba colon bazala kasa il y en avait. Tu veux maintenant commencer à nous faire masturber avec tes histoires, les femmes congolaises qui ont lutté. Baza wapi? Baza wapi? Kanga mbanga na yo, mwasio, ok? To awa tozana affaire minembwe. Bana oya ba mike ba mushi baza kotuna, yo nyakeru na Nyarugabo boza bandeko. Soki boza bandeko yo nyakeru yebisa Nyarugabo frère na yo atika ko menacer biso. Bana mike ba komi ko mama mwanenge wana parce que ba comprendre yo te. Des petites jeunes femmes qui commencent maintenant à réfléchir que il faut saloza ndeko ya Nyarugabo. Tu te rends compte? Parce que ba comprendre te ndenge nini Nyarugabo asa ko menacer batu, bino bofandi nye. Comment est-ce que na yo, na mobali na yo, na Olive Lembe, na Kabila, personne n'en parle. Dans un pays, soi-disant, on est en train de travailler pour les Congolais, pour na ba Congolais bazala bien, tolingi ba Congolais, on est en train de menacer les Congolais. Depuis ba mande ko menacer biso, bozo lobelo konini, bo lobelo kote, bolimbo, bo l'exception na kati ya ba, na buzoba ya kolakisa so ba album. Oh la, toi, Nyakero, tu veux former une relation virtuelle avec les femmes congolaises dans les albums? C'est ça ton idée. You want une idée na yo? C'est ça les relations que tu veux former avec les femmes congolaises. Les idées, relations virtuelles na kata ba album. N'importe quoi. Tu vois ba sentiment. Moi si yo vraiment za mayele, pas solo ba français o ya matonge, ba français ya matonge. Bino ngasi ko fana na poto ko ba français ndeko za la mayele, ou bien ko za na sagesse, n'importe quoi. Ngape na lo ba ka anglais. Bino ngasi biso to vivre kanenge nia. So na lo bi anglais o kanti na mayele. Mutu olobi anglais ko maile non anglais ezali lingala ya Amerique français ezali lingala ya France ok donc so mutu olobi français pour afana na France elingo lobate azama yele te ok donc il faut pas chercher à manipuler les Congolais côté la kababa ba vidéo ezanga mituna makolo ok elo musuna ngena loba ba mama ba papa bandeko ba musicien na biso ya ba Congolais, ok? Koffi Olomide, je voulais d'abord interpeller Koffi Olomide. Koffi Olomide, mwana oya Nyamulenge oya mukie, bomoni mwana Nyamulenge musala zoko sala. Vous avez ces petits Nyamulenge là, comment il est engagé dans leur lutte. Les petits Nyamulenge, ils frappent, so yika balobi kaka likambu, petit Nyamulenge na koti studio. Petit Nyamulenge na koti studio. Pala, abimisi bor. Bor wana ba pandi wana communauté bango ya ba Nyamulenge ba lobi babandi ko yemba bango nyonso ozo mona makamango biso siko ya biso ba musicien ba Congolais bande ko musala bango ezali nini kako ya ko abrutir peuple donc makambo ya minene bozo ko lekana kati ya mboka ba oya biso ba musicien baza ko loba eloko te ba fandi namoni ya pas longtemps a Koffi alateli biso veste moko ya la bionda donc ba papa mibimba ko lataka ba veste ba la bionda tout ce qui les intéresse ce sont les histoires comme ça. Yango ba soko za lelo Koffi ou bien ozali vedette congolais. Vous ne savez pas que ceux qui bozali lelo ce que vous êtes, ce sont les Congolais qui vous ont fait. Ba Congolais de basala bino. Sans mboka wana Congo, sans ba Congolais bolingi bozala banini bino. Bolingi bozala lelo côté. Mais pourquoi ne pas aider ces peuples qui est meurtrieux? Oh baza ko boma bazali ko nyokola po lobi bazala sous peuple basala bino. Vraiment, je ne comprends pas cette histoire ya ba Congolais. Je ne comprends pas. Donc Koffi Olomide afandi na kati anda kuna ye, mama na ya ote kokufa, mama ya Koffi ya ote kokufa. Koffi abimisi nzembo. Ça lui a même pas pris une semaine pour abimisa nzembo ya kolela mama ami. Ah leli mama ami abimisi tina nzembo. Donc tu peux être inspiré n'importe quand parce que ça t'a pris seulement une semaine pour abimisa nzembo ya mama na yo Koffi Olomide. Et bon, makamba minembo ezali wana, ba mama batu mususu baza kokufa na kata makambo. Toi tu as pleuré osali so ba vidéo. Ah mama mie, motema na yo ekufi, motema na yo epasuki, motema na yo je ne sais pas comment. Donc Koffi Olomide yo posali quand même na âme. Ozali mutu oyebi ça veut dire quoi qu'on perd être cher, n'est-ce pas? Siko ba o baza kokufisa ba mama na ba mikolo nyonso. Yo kuto tika la jamais comment na ba violer mama ami. OK?
Parce que ma maman a mis le col à tout maman a mis na bamboka kuna ba viola kabako ya mibange. Au village, on viole jusqu'à la femme qui a 88 ans. On viole, la femme, on la viole tellement, on la détruit, à qui pas mukwege, ba réparer, ba travailler psychologiquement, souci, ti aye kokufa. Kofi Olomide, yo, tu as perdu ta maman. Tu as vu comment ça fait mal? Tu peux maintenant t'imaginer tes compatriotes qui t'ont fait toi, Kofi Olomide. Ba sala yo ko ma star lelo. Baza kokufi sa ba maman na bango, ba maman na ba viola, bango liboso na bango. Hein? Les mamans qui n'arrivent même plus à regarder leurs enfants dans les yeux parce qu'on les a tellement violés devant leurs enfants. Kofi Olomide, tu ne peux pas accompagner ces peuples aussi? Talaba nyamulenge wana bazali ko soki balobika kalika nyamulenge nyamwana moba nyamulenge abeti akoti studio da abeti musique abimisi yango ekomi populaire na kati ya communauté na bango. Vous ne savez pas que c'est ça qui accompagne même la population, les chansons comme ça. Omone babeti komine minembwe bana nyoso ya ba minembwe wana soki bana nyoso ba Nyarwanda wana bango nyoso bakeko bimisa ba t-shirt babandi ko sala ba propagande komine minembwe. Omona kengo te. Kofi Olomide yo poko beta kele ko moko te boy. Comme ça olongola ba o ba kufa wana ba na benga ba cadavre po ba kongole ba cadavre bazebele. Ba cadavre wanyo sase amai wana baze balanda akaka yo Kofi. Yo ko beta ka bor moko boy tepe ba cadavre wana nyoso pe bala mukanana. Batal na makambo za na mboka. Mais non, ozoko zela année prochaine en février oya ko beta la bango concert pour na ko continuer ko abrutir bango. C'est tout ce qui vous intéresse vous. Bah, musiciens congolais, vraiment, ce sont des irresponsables. Les hommes nuls. De toute façon, ce sont les hommes congolais comme tout autre, hein. Parce que mboka na biso qui est comme les lots, parce que ce sont les hommes les irresponsables que nous avons tellement. Et ils ne sont pas épargnés dans ces groupes. Et tous, ils sont dans ça. Hein? Donc, Kofi Olomide, mboka na bino, ce qui est même malheureux, hein. Bah, musiciens na biso ya ba congolais. Bah, koma koya na poto ko sala retraite. Tala mutu loko la Kofi Olomide mikolo koma ofanda wapi kaka na bapoto te. So Kofi Olomide azofanda lona bapoto ça pour nani? Parce que il est conscient que au pays ça ne va pas. Il est conscient. Asa conscient que kuna na mboka excusez-moi. Maman Ami akufi wapi? Maman Ami si akufi na poto. N'est-ce pas cette maman Ami elle est morte en Europe? Maman Ami akufi na bapoto, je pense. Boy corriger nga soki na lobi na kosi. Batu wana baza koya kosala retraite na poto pona nini parce que bayebi ke kuna na Congo eloko moko ya malonge zate santé ezate eloko moko te. Donc biso bato fa na poto biso normal bato fa na poto to mona ka soki bato mususu na bapoto awa surtout ba africain mususu biso peut-être ba congolais te ba africain mususu bazalaka bayaki na poto basali so balingi ba kosala retraite tango ya retraite koya omona akenda kotonga deja mboka ndaku na ye na Ghana atonga mboka ndaku na ye na Cameroun atonga ndaku na Senegal omona era retraite akangi bisaka na ye asi akolisa kibana atiki bana na université akangi bisaka na ye azongi ne na mboka na bango et comme contraire pour biso ba congolais et comme contraire omona bato ya mikolo bakoli awa bakoli balingi kozonga Congo te. Bali kozonga Congo te pourquoi? Parce que baza conscient que na Congo eloko moko ya malonge zate, n'est-ce pas? Ba Congolais bakoma ko préférer ba fanda awa na kati ya ba maison ya ba retraite. Bazo ko bise babine zonga mboka kasite awa mboka parce que mboka oyo eza mboka eza na complication. Eza mboka eza na ba réalité na ngo mususu. Mutu mubange awa akoki kofanda na ndaku boye akobanda ofanda ye moko parce que les gens doivent aller travailler. Les gens doivent travailler parfois des jobs pour survivre. Pour manger, il y a des gens qui travaillent des boulots. Parce que yo tango osala des boulots. Mobile na osala un boulot, des boulots. Ça veut dire toute la journée vous n'êtes pas à la maison. Mobile nyona bokende ozwa na Afrique aye awa akofana na ndaku ye moko toute la journée amona ka mutute aba mona ka voisin te ba mona ka eloko moko te. Mobile nyona bandi kolela poto yo boyaki nanga na yebi eloko te tout ça. Mukolo boko proposer bobine mama mobange obe papa mobange. Zonga siko kasi Congo parce que awa vi oyo parce que biso pe tokotika musala ti soki totiki musala tokolia ti parce que musala ne papa de maman soki bo proposer mobange zonga kasi Congo okende kofanda kuna là où il y a des gens oyo baoki ko s'occuper na yo oyo oki ko beta mwa tour na quartier oyo na quartier bata quartier bayaka kokota baleki bapesi yo mbote mobange aboyi et comme une histoire compliquée. Wana za masolo muko mususu photo ya kobeta parce qu'il y a beaucoup de problèmes ici dans nos communautés. Il y a ba makambu ya boy. Parce que au pays ça ne va pas. Mobangia comme kotala kuna na Congo akendo sa nini akolia milikite akosala boyete ye pa linga kape mobangia comme pe kolinga kabaye bakafanda kana poto.
ok bayebaki afandaka na poto me na poto awa mikolo nyonso na matoi ya bato ngai mboka oyo nakosala nini nazofanda kaka nga moko na ndaku vous me laissez moi-même dans la maison mais tu veux qu'on te laisse où on ne peut pas te laisser chez les voisins parce que bavoisin kutu toyebaka bavoisin te olingi batika yo wapi papa ou bien mama Mubangi olingi batika yo wapi bana basalaka lundi ya vendredi day job bayaka kaka kokota na kati ya na ndaku na butu soki bakoti na ndaku na butu balingi mpe balia ba organiser bana na bango polo bibalala bakende susu classe journée banda Mobangi aye soki baye kutu bakipaka ngai te mama Mobangi obe papa Mobangi mutu te aza na tango occupé parce que les gens doivent dormir encore parce que la vie doit commencer encore le même routine doit commencer demain problème nous avons beaucoup de problèmes avec les vieillards ici bo bangati yango zomona batu mingi tango amona kia okokite parce que ba mususu pe omoni okomi na parents baza tellement mibange bafandi na ndaku wana peut-être aza maladi yo okofana na ndaku to bando kingela Mubange tous les jours parce que so fa na ndaku kingela Mubange bogolia loko te tu dois aller au travail Mubange komi kotika la ye moko na ndaku tango Mubange atikali ye moko na ndaku ekomi yo Mubange wana bela kabotika ka ye moko na ndaku et tout mais quelqu'un doit aller travailler parce que nous devons survivre nous devons payer les loyers nous devons manger qu'est-ce que vous voulez tala makambo Congo ezokotisa biso na kati onyo so problème ya Congo yango tozo vivre makambo ya boy ekomi problème Mobange wana fanda ka ye moko na ndaku botika ka ye moko na ndaku bolingi batika ye wapi babysitter mibange azalaka te ba babysitter mibange bazalaka te biso na ba Amerique akutu na Europe kuna peut-être bozwa ka service social na Amerique service social ezalaka te okozwa Mobange ko pesa ye babysitter nani ya wapi nana kozwa charge wana yango ozomona batu mingi tango ofanda Mobange bwe na ndaku Mobange akomi maladi osani okomi obligé batu mingi bakomi baza kozala obligé oyebisa Mobange azonga Afrique Mobange alingi te oyebisi Mobange okomi obligé kobisa Mobange kotia Mobange na kati ya maison de vieillard wana communauté lisusu ebandi bango batia mama na bango na papa na bango na vieillard bango batia mais quelqu'un doit aller au travail makambo Congo mboka wana ezokotia biso na kati yango oyo donc baninga na so ba Camerounais ba Ivoirien ba Sénégalais soki retraite komi bazongaka batiki bana bango bazongi mboka biso ekoma le contraire biso ba mibange de bakoma ko uta Afrique sikoyo baye ko sala retraite awa tani mama Koffi Olomide utaki Afrique aye ko kufela na poto okay Koffi Olomide yemoko akomi kokoma mukolo akangi bisaka na ya kimi Afrique aye ko fanda awa na poto donc aye ko sala retraite na poto donc biso to sala makambo opposite to sala makambo le contraire na baninga likola mboka wana ya bulu yeke ozomona donc Koffi Olomide azomona ngo normal ye na age na ye wana bumukolo aya kokomela biso shege awa na poto parce que na age wana Koffi Olomide aya ko fala na poto Koffi Olomide asali na poto akomika ko rode lokola voyou na mama tonge kolatela ka biso ba labionda ayo komela biso teenager lisusu na mboka oyo parce que il va faire quoi Aosa eloko te ba papa lokola ba Koffi Olomide comme les hommes congolais sont tellement des irresponsables ba papa lokola bango na ba communauté mususu na ba société mususu ba komaka soko komi na ba age wana okomi le ba age lokola ba retraite okomi ko Mubange okomi ko sala tam ozana association ola kisaka bana ozwa bana peut-être na communauté lokola Koffi aye na poto par exemple Koffi ko sala association sikoyo ya ba jeune ba talent abana ko regrouper ba talent ko apprendre bana ko beta guitare ko beta ka ba piano afungoli si maison moko boye komi centre ya apprentissage ya ba jeune soki bauti ba classe balingi ko apprendre musique balingi ko apprendre vocal Koffi akoma wana yenda koma ko apprendre bango mais lokola ba papa na so bazala mo ba irresponsable yepe akopi nsusu na poto azongi lisusu akomi nsusu na ba matonge kolatela kabiso ba labionda kolatela kabiso biloko ezangati na ba lunette je ne sais pas ya modèle ndengeni atiki mboka kuna ekufi parce que po bango bakanisa ke biso tango tozoloba mboka ekufi ya lokuta ye Koffi akimi mboka ponani parce que yebiki mboka ça ne va pas ayesko kofanda susu na poto tala batata mususu les hommes irresponsables dans cette société Koffi Olomide ezai kaka ko interpellation nazo ebiso kaka ke oye na poto boy Koffi Olomide beta eloko moko babor moko ya minembwe parce que oyebisa sote kozana Congo sikoyo ke bakokanga yo non
mwana wana ya azoko beta babori ya minembwe mikolo nyonso komine minembwe kala mingi ta otoko bisa biso ke soki topesi minembwe te bakosala guerre tokomona penda makanika ko ya ko nyata nyata biso aviembi kutu nzembo afingi biso yo ozoko senga biso mabele ozofinga biso ba inkende soki ba inkende azonga so biso ba congolais toza ba manki donc toza ba singe kofi yoko mwana wana ya nyamulenge wana azoko lia bino abeta bino dada mwana na nyamulenge afingi biso ba congolais na nzembo toza ba inkende donc toza ba manki yo fandi wana ozoko latela so ba labionda yo na fali bozoko latela so ba labionda tala ne bazozo babilo bambali ba congolais bozana na pesa bino exemple pourquoi ba rwandais bazobi biso na la sabino mwana na nyamulenge wana azozoba ba musicien na biso ba congolais azako zoba biso na pesa bino sko exemple na ela bino exemple na la sabino ke pourquoi ba mibali ba congolais bino mo womitea bomoni rwandais azaka na bord ya boy OK bord ya boy congolais yo za na bord ya boy OK comment est-ce que mutu aza na bord ya boy OK arobana ko monela mutu azaka na bord ya boy donc comment mwana na nyamulenge wana azako yemba ka ba commune minembwe aza na bord ya boy Koffi Olomide yo za na bord ya boy OK bon boyo kaka soni ko batatoyo boyo kaka soni comment mutu aza na bord ya boy akoki kokota mutu ya bord ya boy babi boyo kaka soni ko batatoyo boyo kaka soni nyamulenge congolais boyo kaka soni ko batatoyo boyo kaka soni nyamulenge azako beta yo da nyamulenge azako beta yo da yo oyo nyonso nzambe apesa opona nini osa nango nini tanga bazobo batatoyo ya babolole oyo ka mikolo nyonso kosala so ba video kaka toleka badanse ezanga tina mituna makolo olakisa biso eloko oyo eza na tina te ça n'a pas de sens les hommes baza na sens te talaka mwana munyamulenge aza kobeta babiloko na ye badada komine minembwe aya komine minembwembwe Koffi Olomide yoka soni ko tatoyo yoka soni ko tatoyo yoka soni c'était un peu ça bandeko babolingo tomoni batu ya FCC bakei kuna ko epa ya Kabila bakei ko répondre lokwa bango bazala lokwa ba mouton omoni problème ya FCC yango na insistaka toujours éducation parce que batu mingi bazo confondre éducation bazo kanisa ke éducation ezali biso bato yaka awa kofinga nde tozali ba mal élevé soki to lobby toza frustré to yeko bimisa ba frustration na biso nde toza ba mal élevé non éducation ezalaka basée sur les valeurs nako continuer ko yebisa kabino yango OK c'est là où les Congolais ont raté l'éducation wana nde ba Congolais to rataki éducation et pour la éducation ne salama il faut tozala na ba mama o bazali instruite parce que maman azalaka fondation ya famille. Vous comprenez? Fondation ya famille, fondation ya libote za mama. Soki mama azali instruite te, soki mama azana elo kote na motu, akobota kaka bana ya bulu yeke, kaka bana ya boye, wololo, bana ngo bakokoma mikolo, bakomi batata mikolo, me bazana ba valeur te ya vie. Bana ba valeur te bakene ko fondé nango ba société, ou bien okene ko tambola nango na kata ba vie. Tala batu oyo nyonso bakena ko répondre pa Kabila bandeko babolingo. Il y a un problème sérieux dans la société, dans cette société congolaise. Il y a un problème très sérieux dans cette société congolaise. Parce que ce n'est pas possible, tozana niveau o tozali nango na kati ya mboka, il y a des problèmes tellement sérieux na mboka wana. Il y a des problèmes tellement sérieux. Vous vous rendez compte, les gens qui s'appellent des intellectuels, les gens qui ont étudié, les gens qui s'appellent des professeurs. Donc, bango bakendaka kaka ko répondre na appel ya mutu moko, Joseph Kabila. Le pays va mal, les Congolais souffrent, il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas santé. Donc, bango bakendaka kaka ko senga ko ndima appel ya mutu moko, ko satisfaire mutu moko. Il y a un problème. Ba Congolais, nous devons revoir l'éducation. Nous devons revoir l'éducation. Nalobakango toujours awa. Nous devons revoir l'éducation. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
nous avons élevé, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le résultat de la génération précédente. Naïf Sarabino que ba maman Marthe au bobet là, so batolo, maman Marthe. Les mamans là, ya ba génération, wana ba bimisi eloko mon côté. Parce que bana o lelo basali ko tambusa Congo ya buzoba boy. Ezali ba produit na bango. Ce sont les produits de ce genre de femmes, de mamans. Ba maman na batare, ba maman Marthe, ba maman wana nyoso. Ce sont leurs enfants là. Ça, ce sont leurs enfants. Voilà, ce sont leurs enfants. Ce sont leurs enfants qui dirigent aujourd'hui le Congo. Nous avons un problème. Ce qui biso tozo ko kolobela yangote, koluka ko revoir qu'est-ce qui est pas. What went wrong? Nous allons rien corriger parce que toko kanisa ke biloko wana ezali normal. Et ça normal te. Et ça normal te bon moni ba comportement mususu ezaka kati ya société so ekomi ya ko compter boki ko beta ngo kara parce que bako pesa bino nyoso éducation ndenge moko eza lokola bana nyoso bako ke na classe moko mais dans la classe il y a toujours un premier dernier le premier deuxième tina dernier donc ça veut dire ko comprendre ngo so eza ba bizaleli ndambu boko momo na ngo ndambu okolo babi ezaka ka mwana oyo bazwaki mate ya bango nyoso ndenge moko mais ye azaka ka le dernier ya classe parce que na kati ya classe bana nyoso basoka mate ya moko mais le premier azalaka le deuxième ti la dernière, n'est-ce pas? Mais ce qui est comme comportement en masse, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'éducation maintenant. Ça veut dire que le problème est dans l'éducation. Et si nous n'arrivons pas à dire ça et voir ça dans l'éducation de base, il y a un problème sérieux. Ok? Parce que, n'oubliez pas, je vous dis souvent, je vous dis que la famille, c'est l'âme de la nation. Famille ezali âme ya nation. Si la famille est déjà mal partie, parce que bana wana nyonso lelo bozo komona bana FCC, bana o nyonso ba fandeli biso ba kununa lelo ya cravate lelo, baza bana bauti na kata ba famille. La plupart des gens non, nous on a bien grandi, hein. On a grandi dans des maisons où il y avait un père, il y avait une mère. Nous on a bien grandi, hein. Mais ce qu'on t'a makambazali ko sala, omituni obina yebo. Ya kanisi ke kofana na kati ya ndako ya papa na maman de azaki bien éduqué. Non! Elle moko boko sanaka. Parce que la plupart de vous, quand ça kofana na ndako ya papa na maman, ça veut dire que vous avez éducation. Il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance d'être élevés par papa et maman, ou bien, bano bakola te peut-être, akola na papa et moko, bien kola na maman et moko, ou bien peut-être akole pa bakoko mais ça na ba valeur donc aleki on éducation mutokola na ndako papa na maman oh beta katolo mikolo nyonso biso tokola na bandako papa na maman hein on a bien grandi hein on a bien grandi vous c'est ça vous avez bien grandi tous ces gens là oh ba beta batolo wana ba bimbenga ba intellectuel batangi sa bango ça veut dire poko matina niveau okende kotanga majorité na bino ça veut dire que bozaki accompagner peut-être na baboti n'est-ce pas mais est-ce que cela veut dire l'éducation bozaki ba accompagner ki bino okende ko zwa intelligence artificielle OK intelligence artificielle to kono somba na classe mais est-ce que bozana intelligence penza o nzambe apesa ba tout sagesse. Est-ce que vos parents vous ont instruit à la maison? Est-ce que les parents vous ont instruit ou bien ils vous ont seulement élevé? Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence entre instruire un enfant ou bien élever un enfant. Tu peux élever un enfant, il est là, il mange, tu payes son minerval, et tu te rassures que, tout a qui était dans mon tout et tout. Mais instruire un enfant, c'est quelque chose de différent. Lorsqu'on n'instruit pas un enfant, moi, nana, à cause de ce instruction à balabala, à cause de la bizarrerie à balabala, y a cause de la hasala, à cause de la yiba, ko escroquer, parce que, nanda kuba, pesa ye instruire, instruire yete. Instruire na valeur, na base ya valeur ya moral, na moral ya bien. Yango tozo komona siko batu wana nyonso wana baza ko kamba Kongo lelo. Bango bakanisi ke parce okendaki classe, okendaki kosomba mayele okendaki kosomba intellect. Hein? Oui, exactement. Vous allez acheter l'intellect, mais est-ce que vous êtes intelligent? On peut acheter l'intellect, mais on n'est pas intelligent. Yango boko miloko bantaba. So kaka Joseph Kabila kaka. Toke pas Joseph Kabila noki. Le pays va mal. Nyaruga est en train de menacer le Congo. Hein? Roubero veut vendre le Minembwe, alinga kabango. Basana ba kope na bango kuna balimba kaba Minembwe, ba kanga Minembwe, ba comme sango. Les gens là s'en foutent de tout ça. Leur problème c'est tokende po Kabila siliki, po na Tshisekedi alobi boye, Kabila siliki siko tokende kwepa Kabila, to lakisa Kabila ke biso tozali fidèle na Kabila. Mama yake na mama. Wow.
La femme congolaise, nous avons échoué l'éducation. Nous, on doit se dire la vérité, nous avons échoué l'éducation. Même bana oyo balbi, parce que bao ba viola kabiso ba uta kalibanda, pe na katia bao pe ba vubasa ko violer lolo ba congolaise, les hommes congolais violent la femme congolaise aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Qui nous abuse, qui frappe, ce sont des violeurs. Hein? Bah, tous ces gens-là qui frappent, qui maltraitent la femme, c'est l'homme. Ce sont des hommes qui viennent d'une femme, qui ont eu l'éducation de la femme, soi-disant. Ok? C'est nous, c'est notre produit, bah maman. Et ça produit Nabiso. Nous devons nous questionner. Nous devons revoir ce que nous avons appris à ces hommes pour ne loba comme aboyer. C'est le produit de la femme congolaise. Buzo ba wana nyoso za koleka waneza produire ba femme congolaise. Ba congolaise to balingite ba yebisa bango bongo. So yebisa bango bongo. Non. Non, les mamans vraiment ont fait leur travail. Non. Éducatrice ya liboso na vie ya mutu nyonso eza mama na ye. Première éducatrice ya mutu nyonso na vie eza mama na ye. Première conseillère na vie ya mutu nyonso. Ata oza président, ata ozali roi. Première conseillère na vie, ata ozu ba conseiller, neti chilomba zu conseiller 600 conseiller. Conseillère na ya liboso na vie ezali mama na ye, mama Marthe. Si chilombo se comporte mal, c'est à cause de sa maman. Conseillère ya liboso ya vie na eza mama na ye. Et si c'est la maman, elle est bourrique, elle n'a rien dans sa tête, c'est une incompétente, c'est une kijingi, elle va transmettre ça à son enfant. Oui. Conseillère à liboso ya mutu na vie na ye zalaka mama na ye. So eza mama na yo te so oza mobali sikoyo, ozwaki chance sikoyo, ozwaki na conseillère peut-être mama na yo a conseillère ki yo malamu te. So ozwaki chance, oyo kozwa siko mwasi, oyo atali yo alobi ya mobali nanga penza, Ondre éducation penza ya kote ya famille ya utaki ezaki tengu. Ozwi mwasi ya mayele, mwasi wana ko récupérer yo, mwasi wana siko azongi sio siko mobali na nzela. Oui, conseillère a mutu la vie, mama na mwasi. Ok? So moni mobali azali kokende tengu tina bomukolo azali marié nanu. Ok? Au moins que azali marié te azakaneka makamuna ye. Soki azali marié, soki azali na mama. Les deux femmes là sont encore vivantes dans la vie de cet homme. Yebake basi o bazali ba conseillère na vie de bangonde bazana compétente, bazaba incompétente. Oui. Donc lelo to makamoto ba film to zoko mona lelo na Congo ezali ko sala mawana na batu wana ya FCC, batu wana nyonso bakomi bazoba bakomi ba bolole ba zombie ya Kabila. C'est l'éducation, l'éducation ya to kamwate. L'éducation a failli au Congo. L'éducation koufa. Oui. Ne vous inquiétez pas. Les colons et tous les colons na ennemis à Congo, bangonyo so bayeba kike, pour avoir ces pays, nous devons zombifier ces peuples. Peuple a commis zombie. Parce que ce n'est pas possible. Batu bazo kendeko, Kabila azakade sous présidente, azalaka soki nini, boke ndaka mikolonyoso, mboke ezana, le pays est en feu. Bozo kendeko sambe la mutu moko. Bozo kendeko sambe la Kabila. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que vous êtes devenus des zombies. Ça c'est un pays de zombies. Ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. Et puis, afandi na kiti ya likolo, afandi na kiti, comme le roi a deuxième parlement, afandi na kiti ya likolo, bango bazawana, oui, nous renouons notre confiance, nous renouons notre fidélité, nous renouons, waouh! Mobali ya Congolais. Tala Munyarwanda, tala yo. Tala Munyarwanda, tala yo. Boteyama. Donc, bino nyoso ba tata wana ya mikolo ya ba Congolais, o nzambe asala bino lokwa kokombre. Ok? Bokomi kokende, koyembelaka kadogo. Joseph Kabila. Tala neke ba komisi bino bazoba. Tala neke ba komisi bino bazoba. Hein? Non, ce n'est pas possible. Non, au point où on a c'était pour nous dire que dans les jours à venir, nous devons nous dire la vérité, nous, la femme congolaise. Nous devons nous dire la vérité que nous avons échoué l'éducation. La femme congolaise a échoué. Parce que ce qui se passe dans ces pays, c'est notre produit. Et ça produit Nabiso. Oui.
La famille, c'est l'âme de la nation et celle qui tient cette âme de la nation, c'est la femme qui est la fondatrice. Moi, si dans la fondation, il y a Amouana. Si c'est ce qui se passe dans ces pays-là, nous ne devons pas nous enlever. Il faut pas tomber longolaka. Il faut tomber la penda na bilongi boto le banaka vérité. Ça, ce sont les enfants, les fils et les filles d'une femme. Les fils et les filles des femmes, donc, qui ont d'abord été des premières teachers. Teachers, ça veut dire, maîtresse à liboso ya banana bango. C'est vous, la femme. Regardez ce que nous avons produit. Regardez. Quelle la pollution. Polluer la terre, polluer le Congo. Donc, namande ko lo baboye. Mundele ayebaka na binemi ba Congo. Pour avoir ces pays-là, il faut zombifier ces peuples. Ko zombifier bango d'abord, il faut qu'on détruise l'éducation. Oui, l'éducation est détruite. Ils ont détruit l'éducation. Tala lelo éducation à Congo lelo. Mboka wana éducation tozo kende wapi. Bana batanga kate, bana bakoma bakuluna, bana éducation eza ya balabala. Éducation, na ya classe, na ya ndako ezate. Regardez comment est-ce que composé. Regardez d'abord. Ngaku tusoki na zaka Nyakero. Nyakero, toi tu étais ici. Il y a des femmes, moi je t'ai vu avec certaines femmes. On t'a vu. On a parlé beaucoup des histoires. Mais comme tellement tu es tellement pas intelligente, ozana mayele te. Mayele na yo ya kukende kufanda kuna na ki president ezalaki ya kwende kolata bilamba ya Marshall. Ok? Yona ba master na yo boke na kusomba bilamba. On t'a parlé de la famille congolaise. On ne peut pas construire une nation dont la famille est malade. La famille congolaise, elle est malade. Lelo botala ba famille, composition à ba famille congolaise. Botala, regardez ce qui se passe dans nos communautés, avec les familles. On ne peut pas construire une nation lorsque la famille est malade. Parce que la famille, c'est la première institution na mokili. Parce que mingi boko sa nakalibon wakansereza mariage. Non, la famille, Dieu n'a pas créé le mariage, Dieu a créé la famille. Nzambe a créé la famille. Donc, si la famille est malade, si la famille est malade, et là, comment côté bima? Parce que famille, yanga ya yo kuna, nde salaka communauté. Communauté, communauté, sali société. Société, toketi, to sali mboka, to sali nation. Si la famille, qui est la fondation, la première institution, elle est déjà malade, il y aura rien qui va sortir de là. Donc, ma première dame, on yoso baye la kabiso babuzoba, onyoso, kopesa kaba tu babourse et tout. Ce qui bazaki mayele, et loka liboso bange babake, tozo ngana na fondation. Fondation, ça veut dire tozo ngana na kata ba famille. Toke nena nou kote ya lisusu batu bayeba valeur ya famille. Et lorsque nous parlons de la famille ici, je ne suis pas seulement tentée de parler de la famille traditionnelle, les feux à la papa, maman, nabana. Non. La famille, maintenant, nous comprenons que la famille, elle peut être composée de beaucoup de façons. La famille, moussou, se cause là, bana, papa, akufa, maman, akufa, bana, bakol, saranka, na koko. Et ça, famille. Toko, mona, papa, bakufa, maman, bakufa, bana, bakol, saranka, pas tante. Et ça, famille. Mais il faut d'abord qu'on zonge, sali, sousou, tozong, sali, sousou, base, qu'on rééduque, les sousou, famille. Lelo ba famille ba congolais comme lokola ba famille ba nyoka eloba na chéri nanga Zoro abima sa ba famille ba congolais comme lokola ba famille ba nyoka ay tala famille bosu mona famille nyoka ya famille nyoka. Vous avez déjà vu une famille de serpents? Est-ce que bosu mona famille serpent, papa maman bana serpent ba otambola, ou bien bosu mona maman serpent a otambola na bana na ye? Non. Famille ba congolais comme la famille ba nyoka. Donc papa ye abtiki maki pa mama pe ake ye amikundi na se nani a zipi ba maki mama kimi mukolo bana bala muki kaka boy ba toboli ba maki wana mukolo bana wana ba bimi ba serpent cha ba mona ka papa te ba mona ka mama te. Serpent mona ka papa te amona ka mama te. Serpent bimisa ka mitu tu ba bimisi michopo batali ba moni danger te. Ba koti na kati ya bazamba babandi ko miluke la vie. C'est pas bandi ko luka yemo ko vie. Amona ka papa te, amona ka mama te, atambola ka na ba frère na ba sœur te. Donc mutu na mutu akima kakaka. C'est ça qui est devenu la famille congolaise. La famille congolaise c'est comme alokola ba famille ya banyoka. Papa, mama, papa kuna bulu yeke, mama kuna bulu yeke, bana bakoma kaka bulu yeke, mutu yako guide bana, mutu yako landela bana, mutu yako lande éducation ya bana azalakate, bana bakongole bakoma kaka otala ka télévision. Atana poto esika tozali, na Congo na awa, il y a pas, there's no guidance.
structure ya ba famille za la kate papa na ba mama baliaka ensemble te papa akendaka ye mukola kei soki ba mu bazaka na misala bakendaka ake kuna esika ke musala ndeke ake koliela kuna mama esika kene musala ake koliela kuna bana esika bakendaki classe soki bazongi mama esika bango zwa cereal liande ngolingi bana bakota kaka frigo bamelaka basoda ba fanta ndenge balingi sans structure famille nyoka. C'est ça qui est devenu la famille congolaise. Vous pensez nous allons faire sortir quoi dans ce genre de famille? Rien. Non. La famille, c'est l'âme d'une nation. Si ce sont les familles comme ça que nous pensons qu'ils sont devenus normales, il n'y a rien qui va sortir dans ce genre de pays. Parce que bana nyoka na esi bino nde babimaka ndenge wana mutu na mtabisika mutu tu atali bomoni danger te akoti na zamba ake komilukela survie et comme survie. C'est comme ça qui est devenu maintenant les Congolais. Tala ba onyo so bazali kuna lelo na ba ensemble na politique bana nyoka bake koluka survie. Donc mutu na mutabimaki na famille ya bato ebele atali kaka bo ti amoni danger te akimi wapi esa ba kende kolia amoni gouvernement akoti na gouvernement abandi ko kende kuna kolia survie. Parce que fondation ya ba famille eza mabe. La fondation est tellement mal. So biso ba Congolais bongo ba biso ba non. Biso tokola bien. Biso tokola na ndako ya papa na mama. Tokola na ndako ya papa na mama. Mingi bobimena bandako ya papa na mama. So totali bino boy. Totali makambolo baka. Totali makambo salaka. Oyeba ke oba na nyoka. Avoir un père ou bien une mère dans la maison ne veut rien dire. Parce que ça peut seulement être les adultes qui étaient dans la maison. Papa congolais na maman congolaise basala kanini. Papa congolais la rasoka nanda kwa kipakata bana. Aye wana, salut mon fils, asimbioka na mutuwe. Ça va fiston, oui. Akeli bosa télévision na ye atie makolo wana bandiko flip remote control. Abandiko tala ba film na ye mwana makambaza ko sala. Mwana spe bana mikolo lokola ba papa pe bazibi déjà ke akipenga ta bana ngo batalaka okoti na ndako batu bokuti bana baza ba mona bana te oka papa na bango mona ngo fier papa na mama bango mona ngo fier bazala bango kuna na ba téléphone na bango balinga ba téléphone na ba je na bango so iba bana ngo yoka mama bana ngo soki ba fandeli téléphone na bango wana batalaka susu batu te mona ngo eza fier. Toi tu es dans la maison, tu es supposé de passer le temps avec tes enfants. Tawana nyoso bokina kuna libanda ko luka vi wana. Tango bozongi na nakati anda ku c'est le temps que bino na bana na bino bo communier. Vous devez communier, vous devez vous parler. Le téléphone là vous devez éteindre, vous devez mettre à côté. Il est temps de communier parce que vous n'avez pas beaucoup de temps ensemble. Vous avez peut-être 2 heures ou bien 1 heure du temps, yako solo là et tout avant mutamutaki ne kola là parce que lobby journée mususu e bandi. Non, Congolais bongote. Aye na katanda kusali fiston, moi na pe aye. Hey maman, tu vas m'acheter les baskets, Tu vas m'acheter les baskets. J'ai pas encore l'argent, Je vais encore travailler. Et lorsque j'aurai l'argent, là, je vais travailler. Yaka nisi kosombe la mona ba basket, wana de kozala moboti responsable. Voilà les familles congolaises, ma famille ba nyoka. Mwana wana afandi na ba télévision kuna ba Nintendo. Azaka otala ba Nintendo na ba téléphone. So ba na ba masa ninyo so sola kala bango, na ba oya ba drogue pe ba kokota na kati. Parce que mwana guidance ezana ndaku te azala na baboti mibale na ndaku ezala kaka ezaka lokola ezala lokola ba robot mibale bafanda kaka présence kaka boy baka bozala na papa mais papa ngo eloko moko malonga sala kezate mama eloko moko malonga zala kati papa lokola ba papa kongole lokola bakanisa lokola sala ka lundi à vendredi so weekend de koki e komi tana yake de komona ba master papa kongole ala mukaka 6h 5h du matin ba master baza wapi ngana bimi déjà tokutana wapi pa fulani papa kongole akimi atikeli mama bana na weekend mama pe aomona bwala bi tata akenda kisoka kenda ke pa banani kotambola katambola manda batu mama pa bandi téléphone matongi afandela ki téléphone bana congolais baye baka parquete baye baka librairie te baye beloko moko te baye bika kofanda kotala ba télévision na koyoka ba matongi ba mama na bango toute la journée. Voilà les familles que nous sommes en train de créer. Vous voulez que ces familles là demain deviennent des gens responsables pour aller construire ces pays là? Ba mama Martin de bana basala ki na ba Europe bango ba Chilombo. Ce sont les Chilombo. Bana oyo, bana nyoka. Babimisaka mitu te. Mama mate matongi na ba téléphone, mama mate kokendaka ba biloka ba congolais, ba moziki, tout ça moziki peut-être ba genre na bango mosusu. Bana batalaka ba Nintendo, ba yaka minene kaka kotalaka ba Nintendo, fandelaka ba télévision, ba sala ke lokote sport bazala kate, kokota bana sport basala kate. Bilonga si pourquoi ba communauté muso kota bana ba sport. C'est pour na kopesa bango discipline. Pour na kopesa bango structure ya vie.
mwana yebi ke akendaka classe ake sport azongi ndako asali devoir papa mama baye bafandi bali ensemble on partage bosali bonding. Les Congolais ne mangent plus avec leurs enfants. Les Congolais ne mangent pas avec leurs enfants. Bana nyoka, famille nyoka. Ce sont les familles que nous sommes en train de composer. Vous êtes tous à la maison, mais moutounamtaliaka ernaï. Maman, il faut qu'on structure ndako. Na papa, il faut qu'on structure ndako. Ata bino nyoso bosala ka et tout. Ceux qui vont qui à ta 1000 moko par jour. Peut-être na tongo, boyebi ke na tongo quand même on a cette occasion, ya kolia breakfast ensemble. C'est lorsqu'on mange ensemble qu'on partage. Vous savez pas, bino bozo ba chrétien, nga naza chrétien te. Mais cela ne me dit pas que natanga la Bible te. Natanga la Bible, je comprends plus la Bible plus que vous. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus a partagé avec ses disciples dans la dernière minute? C'est très, it's very significant. It's meaningful. It's a sens. Parce qu'on devait partager. Il y a à se partager. C'est à ce moment-là que vous êtes dans l'intimité, vous vous partagez. Les enfants mangent, il y a du calme, on peut demander des questions et tout ça, on partage ensemble. C'est le moment de partage. Les familles congolaises baliak ensemble, famille banyoka. Ceux qui bossent en attendant qu'on ait breakfast ensemble, bolier au moins dîner ensemble. Attaque oya souka kota 18h ou bien 19h au moins tokolia au moins ensemble par jour, au moins une fois. Ce qui pendant la semaine bokolia ensemble té. Et alors le week-end, papa Kimi, akola ndaba master. Akolia bantaba, préféré qu'on kolia bantaba na nganda, kolia bantaba olia alia na famille na alia na bana na ye. Mukola weekend ne mukola kola sabana. Ndenge ni batambu saka vélo, to kende ko beta moi sport na kende ko bond na bana na yo. Kende ko bond, ko bond na bana na yo te. OK ko kimo ke ko komelaka ba bière na banda ko batu mususu. Mama patika liwana matongi. Bana bazala ko bana nyoka. Soka bimika na kati ya chambre, amisi mutu tu. Akoti na frigo ake kolia ye moko. Amisi susu mutu tu. Ake kokota kozwa koka. Amisi mutu tu. Famille ya banyoka. Des familles sans structure. Bayaya toko na isi binoke na mboka wana ko musala ezebele. Ata kutu politiko to ko gagner na ndenge mususu. Toko zala kaka awa parce que il y a tellement beaucoup à faire dans ces pays. Il y a that country is so damaged. Donc pays wana za tellement damaged. Voilà, misala oyo ba première dame na bino il faut ba la bino yango wana ko luka ko zonga na kati ya famille tozonga sana no famille parce que famille nde base ya makambo nyonso te bazokosa kosa biso na ba masole azukuta bapesa ki maputa bapesa ki boye bopesa batu ba famille kufa. Les familles sont mortes. La famille est morte, la famille congolaise est morte. Anyway, what is that kaka? Koyebisa bino ke pona ko boma mboka il faut ko boma nanu, il faut ko boma éducation so ngo boma ngo boma ya kelasi ko boma pe ya famille na kaya oya bisa ba congolais ya ndaku esi ekufa nango poto koma ba famille banyoka na école pe esi ekufa nango po eloko moko ya malonga bana biso bakenda uzana kuna na école ezate ti lelo vous pouvez vous imaginer système éducatif na biso batangisa bana biso ka système ba belge. Histoire à ba belge bana ba congolais ba histoire na bango te batangisa ba histoire à mindele histoire à ba belge nde ba savant ba belge nde ba gagna ba guerre nyonso. Donc ko mwana aza ko bima na école aza déjà na complexe ya mundele a respecter mundele na mona mundele te. Mais parce que le système éducatif belge qu'il nous a amené c'était pour nous laver le cerveau poto banga ka bango to respecter bango même avant to mona bango yango mona mutu mundu a respecter mundele avant mona mundele amona mundele te me respecter mundele. Pourquoi? Parce que batangi sabiso na bay de système éducatif tozana ngo yango atilelo toko kende toko marché ngeni toko marché te. Donc système éducatif ekufa yango moni le to créer ka ba zombie ba robot na ba zombie mboka mo ba zombie ba koma okenda ka kolela Kabila nous renouons notre confiance ba mususu koto baza kolela biso fachi béton un pays des zombies. Les gens qui sont incapables de réfléchir, incapables de structurer dans leur tête il y a rien, pas de structure, pas rien du tout dans leur tête. C'est ça la nation que nous avons, la nation congolaise, ok? Malheureusement, c'est là où nous sommes. Ça va nous prendre des temps, pour m'battre, pour faire bango comprendre les choses que masolo na zobe televano sikoyo. Eza lokola musala, ou bakolingate, parce que mesala déjà na kata buzoba. Au moins, mutu ase mesala na kata buzoba, pour l'ongolais na kata buzoba. Eza difficile, trop difficile même.
C'est un peu ça. Menange kana lo baboy. Ye Nyarugabo mutu azoko menacer Muhindo. OK, Muhindo. Muhindo aza congolais, Nyarugabo aza congolais. Nyarugabo donc yo d'abord. Nyarugabo nde il faut omoni soki to na mbamboka batu baza responsable. Toi le procureur ya République té. Le procureur de la République devait se saisir de cette histoire ya Nyarugabo. Parce que ce n'est pas normal que Nyarugabo a ça là, wala babenga au terrorisme. A terroriser donc aza ko pesa biso menace ya terrorisme. Alobi na biso ke soki to pesi minembo ete biso nyonso tokokufa ensemble. Donc il sait de vous vous rendez compte na bamboka neti bapoto. Mutu na mboka lokwa bapoto mutu alo babongo na télévision nationale. Alobi ke soki to pesi eloko ya lingi te biso nyonso tokokufa. Et puis mboka efandi nango nye, c'est comme si rien n'était hein. Au Congo, na côté à Congo, kuna, c'est comme si rien n'était. Mungu wangu. C'est grave, hein, makamboyo. Bambele ba Congolais. Nazo, yango na bisaka bino toujours. Ngal, ta on a bisaka na mando, c'est pas tout bon, liboso. Mikolo ne bo dimine ko finga nga. De toute façon, ko finga, moi, je m'en fous. Na isa bino ta on a kota ka komba oyo. Ta on a kota ka komba oyo. Na salaka vaccin mangwele ya anti-mafinga. Donc, ne bozalama boyaka ko finga e bounce paya e kei e sauté. OK? Parce que il faut so okoti combat il faut ça la vaccin à mafinga. So ça li vaccin à mafinga te orokima yo moko orokima. Po ba congolais boye baka ko finga so ba ndumba yo kutu basala yo boye ndumba. Surtout moi ça congolaise alinga te ba finga ndumba. So ba finga moi ça congolaise ndumba akimia oh. Bafinga ndumba soki bafingi mwasi en congolaise ndumba mobali na ye non nalingi sokota makambo wana te tala bafingi kutu ndumba mobali ya congolaise akimisi mwasi na ye nalingi kuto ya à la guerre comme à la guerre ata ofingi ndumba ata ofingi nini toza awa na bino toko kendaka esika moko te parce que biso tobi ke mafinga pesa arme ça veut dire que soki ozuinga te na kote musoko lukaka eloko moko composer ofinganga ubio sale loko ngana zakaka awa. Je suis là, bokoki ko finga onyoso bolingi. Bokoki ko monter ba photo, ba vidéo ndenge bolingi. On est là. On a appris ça. L'art de la guerre, on a appris ça. On sera ici avec vous. Donc, ba papa congolais so ba fingi mwasi na yobi congolaise ba fingi ye akimi. Bozoko banga. Yango komba bozoko ka combattre parce que ba Rwandais basi ba comprendre bino bongo. Boza batu bobangaka. Vous avez peur de tout. On vous insulte, vous fouillez. On vous intimide, vous fouillez. Bakoya ko biso ke bako bomayo. Kutu bakoya ko bomayo. Boyaya, bakoya ko bomanga? Bomanga bozanga wapi? Toza na kata komba oti. Ça fait combien d'années toza na kata komba oti? Batu combien bakufi déjà o bazaka na combattre? Ils sont morts comment? Bomanga nenge bomona ngana bandaku na bino. Bomona ngana ba feti na bino. Bomona ngana kata ba buzoba na bino ya buzoba. Bomona nga kuna te. So na kufi ça veut dire mukola nzenzambe asengela na kufi. Procureur général nazo koloba. Donc namboka wana tozana procureur général te oya ko interpeller Nyarugabo akende ko répondre na makambu ya lobby. Parce que ce n'est pas possible que ça la menace na 8 millions de Congolais. Tu fais menace. Donc les messieurs ils viennent sur la télévision pour nous faire menace 8 millions de Congolais. 8 millions de Congolais sont menace. Na Kinshasa wana 12 millions d'habitants. Yango ba Rwandais bafanda na Kinshasa wana baza combien? Baza ebelete. Tous les Rwandais là qui habitent à Kinshasa bino ba kinwa boyebe sika bafanda. Donc bino pe boko sala acte terroriste te. Boyebi ka kolobaka biloko ezanga tina. Yaya biso to aba danze yaya biso nde boye yaya peti wana kutu yaya bisko Nyarugabo azawana aina télévision ko menacer bino 12 millions d'habitants à Kinshasa 12 millions kutu nde tolobi parce que bakoma lo bakoma 15 millions Barwande baza combien na Kinshasa wana bino boko terroriser bango te bakanga pe bisaka pe bakima Congolais à Kinshasa musalaka komelaka kaka ba papa boma mama ba Viagra nyoso wana Kinshasa wana musala na bino yango wana komelaka ba Viagra ba papa buka mbetu ba papa boma mama ba ankoro biloko na nyoso wana nde boyebi popo komisa biloko na bino wana boy Nyarugabo Rwandais
amelaka Viagra te, asalaka eloko moko te, ayebi ko pénétrer mwasi te, abetaka kaka ruganga likolo. Nyarugabo nde asa ko intimider bino. Yo sikoyo eloko yo nzambe apesa yo pona nini Congolais. Boyoka soni. Congolais yoka soni. Yoka ba mibali mobimba kaka masolo ezanga tina. Yaya biso nde toyana basape, biso nde tosala boye, biso bakolo miziki, biso nde bama beta sima, papa beta liboso, petit wana nyonga ye, danse ya mukuna, tout ça. Ya pambula. Nyarugabo. 12 millions d'habitants. Nyarugabo aya na télévision ayeko menacer bino. Bolali pe bozongi na bandaku bolali. Nyarugabo abimi pe na plateau, akoti pe na mutuka, akepe na ndaku na ye. 12 millions de Congolais na Kinshasa. Bosala quelque chose, ba mususu bateyama. Procureur de la République, abenga Nyarugabo. Omoni batuwana, Nyarugabo nani, comment elle s'appelle nani, Ruberwa. Nyarugabo na Ruberwa, bazali batu oyo, ifalaki babanda ko servir exemple. Omoni bana, biso tozoko bunda, ba muhindu bazako bunda, batu mususu wana na kutere bazako bunda. Oui, mais si le pays ne nous accompagne pas, regardez-moi ça, c'est ça le problème que nous avons. Parce que le pays n'est pas en train de les accompagner. Parce que bango bazako lia, les gens qui sont là sont en train de manger. Liboso ta bando sabino tout le temps na bisa ka bando sabino batu wana baliaka. Ceux qui va fandi nyebo baloba yekolo kote parce que les gens là se trouvent bazako se retrouver na kati ya bakopo oyo. Bo bazako finga ngati. Ngape lokwa na sana nga anti mafinga boko finga nenge bolingi je m'en fous Je m'en fous. Boko finga nenge bolingi je m'en fous penza. Pero moko ba konle basalinga propaganda kina zakaleki ya nani ya Makenga. Bamona epana biso kuna na soki na Rwanda soki wapi bosala nga ba publicité ngona ti jema hu nazana bino awa tozali awa lokola mboka ezali ko accompagner biso te donc moyen tos biso nous on peut aller jusqu'à un certain point tolobi to sali pression ti à un certain point mais si tango eska to sali pression pays siko il faut ba responsabilité nango ba autorité ba mema makambo ngona musika mais so ba autorité ngo ba mema makambo ngona musika te to sani tout ça est le côté. Donc, Nyarugabo ayeko finga, ayeko menacer batu. Togangia Nyarugabo menacer. Ce qui procureur de la République a se saisir na dossier o. Tokende sikate. Si le procureur a se saisir na dossier tene. Comment est-ce que mutoki ko yako sala menace terroriste na pays mobimba? Alobi ke tokokufa biso nyonso. Donc, yebi déjà plan wana bako sala poto kufa. Po mututa ki ko yako sala plan ya kokufa. Soki yebi te a réfléchira ki te basi ba réfléchira te nengeni bako sala poto kufa. Il a déjà prémédité. Makambuye bango bako sala poto kufa. Donc quelqu'un qui vient menacer que akoboma biso parce que basi ba prémédita ki balobi que soki to pesi bango te bakoboma biso donc biso no bango to kokufa. Donc les messieurs comme ça, il dit comme ça, il menace toute une nation et le procureur de la République a faninye bango nyaso ba faninye. Wow! Na mwana kwa na Amérique bo mutoye terroriste alobi ngai soki bo pesi nga bo ete na ke ko tia bombe na Empire Building bison soto kufi. Hey! Wow! Ba Amerike pe ba fandi nye ba via. Wow! Huh? C'est comment cette histoire? Tala makamongo eska tozali. Ezala kwa leo nazo sola na ser mususu azo bisanga bina ngao makamwana rapport mapping ngana bisenga na bina rapport mapping oui toko sala makelele comme nous voulons nous pouvons faire tous les marches que vous voulez vous pouvez faire tous les marches que vous voulez même il y a une vidéo là où expliquer Mukwege lui-même il explique il dit que les pays maintenant doivent accompagner parce qu'il est conscient que biso ta lobby ata Mukwege a lobby ata nani a lobby. Mais à un certain point, les pays doivent s'impliquer. Les pays doivent accompagner ces reports de mapping. Ce qui pays accompagner ko salama. C'est là où nous sommes. Donc, biso toza ko bunda, mais so ima comme na niveau moko comme calé. Et calé pourquoi? Parce que ba il faut ba faire continuer dossier wana, ba ngomoko bazana kati ya ba cop. Ba fandeli makambu wana. Donc moi est-ce que makambu wana kende liboso ezate. Oui. Voilà.
Nyarugabo il est là, il connaît, il est conscient que bakosala le côté parce que batu oyo il faut ba mema makambo na niveau mosusu baliaka na bango bazaliaka na bango pa Kabila baza na kati ya ba institution baza kuna na présidence il connaît que bakosala eloko mon côté il ne peut pas se permettre parce que mutu lokola Nyarugabo soka yeba kite ayeba kike ekokomela mabe il ne peut pas dire ça il ne peut pas oh mon Dieu il ne peut pas dire ça il ne peut pas dire ça. Soki tozaki na mboka ba responsable bakangi na Nyarugabo et puis ba faire penza ba pressionner Yerubero a démissionner elingaki te ya ba Rwanda mususu batikali bate ya batu par les exemples pona kozongi sa discipline ou bien côté ya batu bate ya batu par les exemples bokangi na Nyarugabo parce que ce qu'il vient de dire là est très dangereux. C'est un terroriste, il a terrorisé de tuer les gens. Ok, donc il a réfléchi à ça qui est au Bomana. Il faut qu'on lui arrête. Bokangi botie pena na prison, bokangi Nyarugabo botie na prison. Mukolo bakotine de la Nyarugabo mandat d'arrêt. Nde mukola bokoye bake Nyarugabo aye bake pana bango na Rwanda. Nyarugabo kokima nenge Bosco Tangana kendaki, bokoye bake batuana baye bake pana bango na Rwanda. Ils connaissent là où ils habitent. Ils connaissent leur famille. Ils connaissent chez eux, ils connaissent. Mais bakosala elo côté Nyarugabo akozonga la susuka na ba plateau koloba n'importe quoi koloba makamnenga lingi il vient il va menacer les Congolais il va chez lui il va dormir qui va lui faire quelque chose personne parce que baza na protection ya banani ya batu oyo bazali na balikolo kuna na mboka na biso. Mais c'est pour vous dire quoi au moins jeunesse vous devez vous prendre en charge. Mouindo aza na 38 ans seulement c'est un jeune. Mouindo c'est un jeune. Ngaso na bota kala ndena bota Moindo deja ndezana mwana ya aja Moindo. Moindo aza jeune. So na bota ka avant ndezana mwana aja Moindo. Non, c'est de la blague. Mais aza jeune penda comparé na aza jeune frère. Comparé na biso Moindo aza jeune. Biso to koli deja Moindo ndazo botama. Siko mwana lokola Moindo nde akomi révolté na niveau wana ya koyoba non. Ce qui se dit tous les jours bas, nous devons le dire quand même à haut. Parce que c'est ce que tout le monde dit. Marbatata na mikolo wana baza ko kosala te, ba mususu baza ba pere ba ko kakoloba te, ba oyo ba mususu wana mikolo bazo ke na bango kolia na ba Rwandais. La jeunesse doit se prendre en charge. Vous devez vous prendre en charge. Parce que l'avenir vous appartient, c'est ce que vous oubliez. L'avenir vous appartient, vous. Bino, batu ba 40, 50 tinase. L'avenir vous appartient. So il va 50 ans pour vivre encore si longtemps, beaucoup que ça sous 70 ans, 80 ans. L'avenir, vous avez encore le temps pour vivre. L'avenir vous appartient. Maintenant, vous pouvez imaginer, batouana, bazana, 69 ans, 70 ans, tout ça, baza sous son avenir, té. Donc, ce n'est pas les gens là qui vont se battre pour vous. Bango ba otala nengeni ba ko encaisser lelo ba lia polobi ba ko kufa ba yebite donc lelo batata na nyoso baza kuna na ba gouvernement lelo na pesa no ba exemple ba Mende ba Marcelin Tchishambo tous ces gens là ba dinosaures wana est-ce que batata na bazata na ba 5 ans ba 10 ans les soucis à vie penza oka OK mutaza ko vivre vie ya qualité batata na mingi ba makolo na bango esi elembi tala ba mususu kutu ba ko kasuko tambola te ba omba ba ta so révolution ye ba ko kima ndenge nini ils n'ont pas ba na makolo te ya okima yango balinga kutu ata révolution te balinga révolution te parce que ba omba ba ta la état ya makolo koma bango kilo ba ko kata ko mata ba escalier wana ya palais bipe ba ko kasuko matangwa tati siko ba tata wana qualité nini ya vie ba na ngo ya ko vivre lelo batikali wana sikoyo kaka koluka kaka koyiba wana etikali ndambu ya mike soki ata bana ba 5 ans les soucis ya moi vie à qualité ça veut dire que olembi seulement ce qu'on ofandi na se non OK bana no mo ba 5 ans les soucis ya koluka ba petit chéri ya kosala ba bêtise donc 5 ans wana il faut yiba pona âge ya Marcelin Tchishambo po bimisa bilamba boy mwana ola la petite fille ola la jeune fille na olingote batata wana nyoso ba Mende wana ki nana go ko bimisala même de lobby lamba Mende abimana e mais batata nyoso bana ba jeune fille na ba lingi bino pona mbongo mais na ba jeune fille na ba melaka ba whisky po mutu ko Mende ou bien Marcelin Tchishambo ou bien je ne sais pas banana ba Makila comme les nani babenga kayo nani Makila soki José Makila bimisolo bilamba boy penda na chambre boy ah mon Dieu chai quelle malchance donc yo moko tali ka lobi o eza musala na sala kaka tala kaka parce que moyete tala kaka tayo yo
batata wana nyonso wana Chishambo abimisela mutu bilamba. Hey! Quel dégât! Wow! Mais ba jeune fille à Kinshasa na lokola ba melana o ba diamba, amelaka diamba, amelaka ba whisky, alobi ezaka na esprit ya job, eza musala tata oyo donc nakosa ye kaka natia katia ye misapi na makolo, na maboko, kaka tosila na kaka. Ye tata na zomona lokola azana na mwa azana kati ya game, azana na kozomwa ba chéri ya ba jeune, anana mwa 5 ans na ye wana, après 5 ans vie esili makamunyo se kufi afandi. Nde batata na bino ba jeune boti la espoir, vos politiciens ba yo défendre bino lobby. Non, baza kuna te, baza na kata makamususu. Baza kuna te. Ata bateki mboka yebi ke dans 10 ans, 7 ans, 6 ans aza kokufa na ye. Mboka ngo ako vivre ngo te. Il n'est pas là pour travailler pour bino bo vivre na prospérité. Pour ye prospérité atikala komona ngo te. Baza déjà mité mamabe, c'est ça d'abord un africain. Africain zalaka soki ya vivre ka via malamu te, akolinga mutu mususu a vivre via malamu te. Tous les jours, soka si abonga qui a commis quelque part, comme vous savez, ngape na souffrir, bino pe bo souffrir. Ngape na souffrir, bino pe bo souffrir. C'est ça l'Africain. C'est quelqu'un de méchant. Il n'est pas bon comme ça. Aye bakate ke nga il faut na vivre, ngata na souffrir, mais tika na te ya bao batika li na sima, po bango pe baya okuta na souffrance wana te. Ezalaka esprit africain te. Africain zaka soka souffrir, bino pe nyonso il faut bo souffrir. Soki ya vivre qui vit à bien te, il faut bino pe nyonso bo vivre vie à bien te. C'est ça. Yango mona batata wana nyonso wana baza kuna likolo bango pona bango bake kolia bamingi bake kolia na kimukolo ça veut dire na ba âge bango ba 50 ans 40 ans 30 ans ba souffra donc comme dernier coup de sifflet na yake ne kolia na air wana siko otala ba vie na nyonso ba souffrance wana ninga souffra amona ke Alexa ki jeunesse na nyonso na kata souffrance hier oya ko bundela bino po bino boko ma bien jamais ake kuna kolia ya ye avant Koufa Alia, bino ce n'est pas votre problème. Il est même prêt à vendre les pays pour y Alia na dernière minute bino pays etikala côté comme étaliété. Donc c'est à vous la jeunesse de savoir que vous devez vous prendre en charge. Vous devez vous lever pour défendre cette nation. Pour nation wana bino de bozana avenir ya bino bozana mutuloko muindu azana 38 ans. Moindo azana na vie à venir, azana no moulaï. Il doit quand même vivre bien, il doit vivre bien avec ses enfants, si il a une femme et des enfants. Il faut préparer à venir yabana na ye. Il faut préparer Congo pour avenir yabana na ye. Vous devez commencer à réfléchir comme ça. Sans cela, boké kakao, les politiciens, nos papas, ils étaient des politiciens. C'était des gens qui ont vraiment fait la politique. Ba papa wana nyonso mutu asala politique ya malonga azate poso ki basala ka politique ya malonga de Congo yo tozana ngo tolinge to hérité Congo ya boité. Congo ya boité, ils n'ont rien fait ces gens. Ils n'ont rien fait. Soki basala kata ya muke, batu peut-être balinge basala biso zayi ba Lumumba. Yango pe ba mindele ba bomaka Lumumba, po ba yebeke ba idée ya ba Lumumba oyo e oya osala biso to kende bien. Ba bomaka Lumumba. Donc, ils nous ont laissé tous les mauvais pions, baby ba ambiancer, batu ya ambiance kaka, bato batika ya ba ambiancer, oyo ba koya otinda ke, mboka tellement ekufa, et que batu, génération après génération, tout se retrouver. Mais c'est à vous, de savoir. Oui, c'est à vous. Ba moindo bobi mebele batu mingi batami de basia ba mesa bozoko banga ba Rwandais bobi mabo se défendre. Défendez vos terres. Vous allez pas rester ici na ba poto boko ma ba Black Lives Matter. Défendez vos terres. Boko uta kuna na Congo te bokima botiki la paradis wana ya terre wana tala botala ba minembo. Pourquoi okanzi ba de la minembo? Bota minembo ngezali. Po boya botika minembwe boya kofanda na kata ba appartement awa soko tamboli na appartement na yo voisin komi ko betela yo broom pum ozo sala makelele pum ozala deux chambres ozali kola voisin soko tamboli ka mukie boy voisin bandi ko beta na mire soko beti muziki na kata ndaku na yo appartement mutu mususu voisin bandi ko beta mire pum tu déranges toi tu déranges. Totiki Minembwe, Paradis, totiki Masisi, totiki kuna ba Walungu, totiki ba Kalehe, totiki ba Congo, totiki kuna ba Fleuve, tala ba espace na mboka na biso. Totiki ba Équateur. To ya awa to ya kufana bandako bata mike, soko lobika ka mukebwe ba betelio mire. Tu déranges.
Ndevi ya ngoto lingi yangwana. Pas moi, hein, vraiment. Ngai penza masawa. Soki zaki shinazayi na chouate. So na bundisa kabata na Congo te na sina kenda nga Congo kala. Nena kenda pena na paka biloko na zonga. Po vi o eza vite. Vi o ya poto ezali vite. Na kofanda awa teli suna bandako. Kuna na Congo bwa problème. Ah, li suna problème susu ya Black Lives Matter. Ça veut dire que mutu mundo a cause jamais la paix. On n'aura jamais la paix dans la vie. On va fuir là-bas des problèmes pour aller encore venir ici. Kobunde la ressource ba problème mususu. Non, 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 non. À un certain point, on doit faire une décision. On doit se faire une décision. Vous menez que Bundi ça n'est pas inabiso et bon ngambala moko libela. Au moins, on fait pas nabino, au lieu que vous n'arrivez pas nabino. Oui. Au moins, on fait pas nabino, au lieu que vous n'arrivez pas nabino. Ah, pas nabino, vous allez first citizen. Donc, vous allez premier citoyen. Et mate kita et vous n'avez pas nabino. C'est la même chose. Moi, nazara nanda kuna bango. Bolia te, au lieu que vous n'avez pas nabino. Ok? Oui, oui. Mais on a fait na banda kwa batu. Kuna baba na rappelé tous les jours. Biso na ba américain. Ata ofandi a combien des années. So va also lana américain. O katuni abine. Where you from? Ah, I'm from Congo. Azoko rappelé que tu es encore chez toi. Where are you from? Tous les jours. Where are you from? Ah, very nice accent. Where are you from? Oh, very pretty girl. Nice hair. Where are you from? Toujours. Bako rappelaka yo ke yo oza na epai na bino. Ce n'est pas pour rien Nzambe asala mutu na epai na bango. Si nous n'avons pas encore compris ça, si nos grands-pères, nos parents n'ont pas compris ça, oh ba yela biso na mvragi kaka toya kaka bapoto, nous devons comprendre ça. Vous qui sont en Europe aujourd'hui, vous devez comprendre ça. So il faut comprendre ngo te tel bino bana bino bakotika ba Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Mukolo mundela sepela nyati bango na kingo bakufi. Kaka ndenge wana Black Lives Matter, Black Lives Matter. Mukolo mundela sepele susta nyati tobimi lelo tobimi lobi et kozala kaka ndenge wana. OK? Donc c'était un peu ça pour na lelo na kanisi nasuki awa tokomonana dans les jours à venir. Mais papa congolais, mi pesa respect, hein? Bomoni. Non, exactement pour na kozala impoli. OK? Pour ba congolais, bino il faut to expliquer bino na biloko boz eza visuel. OK? Tant to zoebisa bino ke Rwandais à cause de la boété, Rwanda à cause de la boété. Yo Congolais oza boye, mutu ya boye aza konvuke yo. Non, papa Congolais. Yo moko benda boule. Yo moko benda boule, omitea. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Yango ko manke batu na respect ndenge ya modèle ndenge ni wana. Benda boule. Réfléchis ka papa Congolais makamasa lobby. Réfléchir. Comment est-ce que mutu ya ndenge wana akoki ko banda ko manke yo? Comment est-ce que mutu ya size wana akoki ko banda ko intimider yo? Comment est-ce que mutu ya size wana apprendre yo en otage? Comment? Papa Congolais, mi pesa respect. Mi pesa respect pour biso peto pesa au respect. OK? C'est un peu ça. Je vois ici ma sœur Gisèle. Bote Gisèle Gisèle Mujing. Boni Gisèle, bien mayaya. Nani mususu na monia. Mati Joker. Boni ma sœur, ma très très jolie belle dame. Yamati petite sœur Mati kutoza petite sœur nanga fona benga. Faut benga ngada masawa. Nani susu azaliawa. Na moni bino bokoti ebele na sepeli na kanisi pona lelo tosuki awa, mais courage ingeta, OK? Ba Congolais bo continuer ko sa la pression, to continuer kaka boy. Ata ba mikondio ya soi-disant ba mikondio ya lokuta wana ba fandeli ba dossier, mais bango pe ba kolia na PTT, OK? Parce que bango ne ba fandeli ba dossier. Ba fandeli ba dossier biso pe to continuer pression parce que ba kolia pe na PTT. Bako bana kolia me tango balali ba yo réfléchir ndenge nini to fingi bango po batu wana ba fanda la kaka internet. Ces gens-là n'ont rien à faire. Ce sont des incompétents. Ou les baki na kotanga kanenge bamboka musu evoluwaka bango batala ka internet. Félix yemo ka bise bino ke makamba minembo il a appris ça sur l'internet. Ba batala ka internet mukonzi ya mboka mo batala ka internet. Batia aner ou les baki na kolanda ba Rwandais aner ule ba mona makambo munyaruga wa lobby aner efande la ka biso ba combattant aner efande la ka biso baka ngabilongi na biso mukoloboko yawa yo aner yo za na internet zo ko bundisa ba combattant aner il faut que na ko bundisa ba Rwandais aner
C'est tout ce que ces gens-là font. Mais lokola bango pe balkanisi ke bakolia, bakosa biso to continue ko la pongi, biso pe to bandaka ko frapper, ko nyata to bazanga bango pepe, mbongo wana bakolia yango ya pambate, bakolia yango ya pambate. OK? C'est un peu ça. Bonne soirée chez vous. Na eu Nairobi beaucoup de gens là pourquoi. Bonne soirée, batu ya Amérique biso pe to ko mo na pourquoi, to ko mona na dans les jours à venir. Je vous aime. Bye.